Bandeko sango ya mawa na la Chine ya Karine Mokonzi, sango ya pasi na kati ya bamama basumare ya Karine Mokonzi. Meminga na yebaki teke ezali boye. Tangu na yoki yango, tangu na vivre ndenge lekaki. En tout cas, bandeko, ezali sango ya pasi makasi. Ti sikoyo, banda na yokaki yango lobi, tina mokola lelo, pasi ya kosagana te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali pasi. Mama oyo lisolo boyokaki akufelaki mwana. Ezali mama chinoise. Mama Somare. Aza en bonne relation. Azalaka pe en bonne relation. Ti sikoyo aza na bonne relation na Karine Mokonzi. Azali mutu moko alingaka te makambo na ye. Alingaka na ye pete ayebana. Alingaka na ye pete makambo na ye batu bayeba. Me lokola oyo eza sango ya liwa oyo boyokaki elobamaki tina ba cœur sensible, elobami na ba TikTok, elobami na information ya la France, balakisi yango na télévision. Alors nga pe nayebaki te. Banda esalamaki nayebi te. Ti mokolo ya vendredi elekaki bakundi mwana nayebaki te. Alors lokola mama chinoise azali ami na ngai. Tokoma ba ami. Tosololaka malamu. Tobenganaka pe ba ami. Nyonso elekaki lokola ye mazali mama akufeli mwana na ba circonstance ya ndengwana mwana akwei na fenêtre na 16e étage. En tout cas, pas communiquer mokili mobimba ezalaki pasi. Alors lobi nango nde abengaki nga. Tango abengi nga na rappele na komeli ye. Ale moko abengi nga tosololi. Ayebisi ngai oyo elekaki. En tout cas koloba lobi nanga esali nga pasi. Atuni nga soki na yokaki yango te na ba TikTok. Na ba site ya ba cœur sensible. Na lobi non, en tout cas na yoki yango te. Cœur sensible pe natalaka ye de temps à autre. Na yebisi même lelo natali ye me mwandambo. Natalaka penza ba video complété. Natalaka kaka ndambu. Alors atindeli nga lien na koti na landi na yoki penza balobelango. Atindeli ngai pe ba video na moni ndenge elekaki na ba télévision ya France. Na moni pe immeuble, na moni pe ambulance, na moni pe ndenge bamemaki mwana.
namoni pe bisika mwana akweyelaki. Moye natiela bino yango eza te me atindelinga natali. Bandeko esali pasi. Azali mwana mwasi moko mama ya bana mwasi ya libala. Abatelaka bana naye malamu. Azelaki te likamba boye ekwela ye. Aimaginaki yango pe te. Aza pe mwasi oyo atangi. Aza pe mwasi oyo azwa éducation ya malamu. Aza mwasi oyo pe azwa mosala même na Congo ya malamu ya kitoko na salaire ya bien. Azali mwasi oyo aza na mobali na ye na poto babandi banda Congo ti poto baboti bana wana. Oyo mwana na ye moko akwei. Azali mama ya bana ebele. Bazali famille nombreuse. Bandeko, mwana kwei na 16e étage. Nakanisa na yoki tina ba TikTok ango, na yoki tina ba côté ya ba mère cinquième, non, cœur sensible. Na yoki bango ba pesi basango ndenge ba yokeli parce que baza ba panzi sango. Me ye moko ndeko ayebisi ngai version. Bana bazalaki bamapasa bavandi na salon. Bazotala TV ndenge bamesana kotala. Ye na chambre azobongisa bilamba biloko. Tangwa ye amoni mwana moko. Amoni TVP ekangami. Me moko amoni te. Aketala na chambre amoni te. Bandeko toyoka nanu bien bolandanga. Mwana mama oyo azana famille nombreuse na ndako. Famille nombreuse ebandi na 3 à partir de poto po boye bagate. Mama oyo azali na kubanda na bana misato na ndako. Eza déjà famille nombreuse. Alors mama soki accident bongo salami mwana kwei na fenêtre. Soki mama azalaki na chambre azobongisa biloko. To mama soko azalaki na chambre azosolola na telefone. To mama soko azalaki na chambre azotala na fenêtre azotonga na voisin. Wana ezali likambo oyoyo te ekotinda mwana akweya na 16e étage. Ezali mabete mama azala na chambre abongisa bilamba. Ezali mabete mama azala na chambre asololaka na telefone. Ezali pe mabete mama azala na chambre atongaka na voisin. Bon, kotonga eza mabe. Non, kotonga pe eza mabete loba songi songi. Eza mabete. Po mbila batu oyo banketer bakokipe te soki mama azako solola to azaki kobongisa bilamba to soki abanda kotonga. Bango bakokipe kaka azalaki wapi, mwana akweli na situation nini, est-ce que réellement mwana akwei na fenêtre to mwana obwaki ye na fenêtre. Bakolinga bayeba eza accident to accidenté. Bakolinga bayeba accident yango esalami ndenge nini. Esalami po mama
azalaki na faute imprudence na ye to esalami parce que na mama azelaki yango te. Biloko mbila akolinga ayeba yango wana. Ayeba soki eza accident to assassinat to homicide. Soki komi accident akolinga ayeba tina na yango. Donc elingi koloba mama soki azalaki na chambre akenda kosala sieste alalaki mwa pongi mbila akomona yango crime te soki ekelala oza mama ya famille nombreuse okokoyoka pe malaise oke kolala mwa muke parce que lokola okelala pendant 25 minutes elakisi te ke eza mabe elakisi te okokotika bana na salon te batala TV balobaka pe te ke mama soko oza famille nombreuse soko oke na chambre korepase mema bana na chambre orepasaka na bango eza bongo te balobaka pe te mama soko oza na famille nombreuse oza na chambre ozosola na telefone mema bana zalaka na bango wana eza bongo te bana bakosala libre bana fo bazala libre na kata ndako na bango. Donc mama pe akoko kontrolaka mwana na kati ya ndako chaque 5 minutes te et puis mama moko te akontrolaka mwana chaque 5 minutes. B'accident ya boye esalamaka ba mama mosusu bana bakweya toujours na fenêtre mama azawana na bana mama zotala TV bana pe bazotala TV lokola mama azana misu tina sima dikoshi te na mopanja matoi pete mwana zoloba azosakana moko mwana tiko loba mama balola misu boye azate ayokana se bato bazoganga mwana kwei mais mama azalaki sur place. Alors siango mbila alingaka yeba bisika mama azalaki te no alingaka yeba bisika mama azalaki na bana pour na raison d'enquête. Mais eloko ya très important mbila alinga yeba akweli ndenge nini amati ndenge nini po akweya na fenêtre biloko mbila alingaka ayeba yango wana akotala pe na se position nini akwei po tangu mama okopi explication mbila akoyoka yo koyoka yo elakisi te bandimi yo koyoka yo elakisi pe te bandimi yo te elakisi kaka bayoki yo soki pe olingi no koloba te avocat na yo akoya koloba mbila avant alobisa yo akoloba na yo mama to papa oza na droit ya koloba te soko olingi na yo te soko lobi malobo koloba nyonso ezo riske ekoma contre yo alors yo okoloba na volonté na yo mbila akokomango me ba oyo bakoya kosala enquête bango pe bakoloba na ndenge na bango bambila oyo batali makambo ya misapi ba ADN na makambo enquête ya ndenge na ndenge ba pompier bakoloba position bamoni okwei bambila ya ba pompier na bambila ya ba munganga bakotala pe bakoloba position akwei soki mwana akwei na modèle boye akwei laki ndenge nini bango pe bakoétudier na ndenge na bango. Alors bandeko ndenge mwana akweyaki sikoyo réponse ya solo nanu epesami te
oyo ngamu nazoloba mama mwana te mutalobi nanga. Oyo nga papa robonde nazoloba. Réponse nanu epesabite. Mama ya mwana, mama na biso ya chinoise, oya sous-marin, nanu bapesi réponse juste te. Ata o balobi na ye, ezali amoni yango réponse, ba comprendre makambo na ye, mais ezalaka pona bakalime ye po akufeli mwana. Ezali po bapesa ye kimia. Mais bango kuna bako continue koyeba. Réellement mwana akwei na ndenge nini. Bako zwa maloba, mama lobaki, bako tala fenêtre yango, bako tala ndaku, bako tala distance mwana kweyaki, bako tala position mwana kweyaki, pe bako yoka makambo nyonso wana, nde résultat ekoya kokatana na sima. Mais mama na biso ya chinoise, ye deja po asala bana ne mabe akoka te. Na ndenge nga nasololaka na ye, na ndenge na yebi. Aza mama moko, aza na motema boboto. Azala nango banda bomwana. Akomi nango na poto te. Aza mama moko asungaka. Tangu nazoloba mama, ezate aza mokolo nanga. Aza plus jeune ke ngai. Aza na jeune. Kaka nde asali vie na ye en ordre. Atangi bakelasi na ye en ordre. Azwi éducation na ye ya kitoko. Azwi libala na ye alingani na mobali na ye pour amour. Baye na poto baboti nzambe apamboli bango. Azwa mukandane na kimia. Mobali na ye asalaka na kimia. Ye akomi famille nombreuse, moya sala ezate me bavandaka na kimia. Na mbongo muke oyo bazwaka. Lokola aza muta motema boboto, azali mutu moko akabelaka na batu ayebi te. Alingaka batu bazala na pasi te. Akabaka te na une année 2 fois. Akabaka chaque mois. Akabaka na batu nyonso oyo aza nango posa to oyo ya moni oyo aza na posa mazoloba te. Asalaka makambu presque oyo yo. Ata balobi na bino te aza mutu malamu, yo moko koloba aza mutu malamu. Ngai banda na banda kosolola naye, nano abetelanga tolo te aza mutu malamu. Nano aloba na ngai te soki ndenge nini. Ase vantaka te, même na quartier bisika akufeli mwana, pa ya vandaka. Na kanisa bato bazalaka kuna, bakoyebisa yo, en tout cas, interesaka na makambu ya bato te, akipaka toujours vie na ye, tangu na lobi interesaka te na ndenge akende salaka ba communauté moko ya kotonga, ya kotambula, ya kozonga boy, non. Ante interesaka te na bongo. Me interesaka na makambu ya bato oyo, baza na problème asungaka bango. Ezala na Congo, ezala na poto, ezala na kati ya YouTube, ezala na kati ya internet, tango batu basengaka bo secours ya ndenge na ndenge, ezala na la Chine, to ezala kote bazozo. En tout cas, asungaka batu. Etangi azali na hygiène, azali mama ya famille nombreuse, mobali na ipe azali hygiène. Bazali couple moko ya bien. Bazali pe na beauté. Na kanisa bomoni mwana na bango oya kufi. Soki botali beauté bozomona
ba o baboti ye bazali baboti ya beauté ya kitoko. Bazali kitoko na apparence kaka te, bazali pe kitoko na motema na bizaleli pe na modèle ya kobokolaka bana na bango. Bandeko, ndeko mwasi oyo akufeli mwana, oyo akweli mwana, oyo mwana akweli na 16e étage, azali ndenge bozokanisila ete. Azali mama moko presque parfaite. Azali mwasi moko presque parfaite. Azali ndeko mwasi moko presque parfaite. Azali mama moko presque parfaite. Azali être humain moko presque parfaite. Même l'État, même monsieur le maire ayaki wana. Bato ebele bayaki bisika wana. Pe bazwi décision ya kochange ye ndako. Pamba te azali na famille nombreuse. Famille nombreuse kovanda likolo bongo bayebi risque eza munene po mama po likambo esalama na 16e étage. Famille nombreuse ya bana mike. Soki ezalaki bana ngo baza ba majeur na 16e étage, en tout cas eza différent. Mais bana oya mike eza kaka pasi. Et tant que ndeko asala makasi na pembe na fenêtre ata mesa ezala te, eloko ezala te, po soka fungoli fenêtre ndako respire, bana bakoka kozala na fenêtre te, surtout bakoka komata te. Mais alors bokomituna esalami ndenge nini? Be ndenge salami tokoyeba na ba enquêteur. Mengai naza na photo, naza na video, nazomona fenêtre bisika mwana kweyaki, namoni ndenge ezali. Alors eza toujours na possibilité mwana amata. Bien sûr eza impossible pour mwana azamuke. Non, eza batu bakomona ngoneti eza impossible. Mais batu o batonga bandaku wana, tango bakotala plan ya ndaku na bango, bakotala fenêtre ndenge ezali, bakozwa idée, oui, mwana akoko mata. Mais bamataka pamba te, mama pe okokozwa idée te. Bana mosusu pe bakokozwa idée te. Mais ça arrive. Yangwana bandeko, enquête ezakaka na bakonti. Botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.